Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Siko na ba Congo. Ata bomo na moye ngali boye malili eza na ba Congo. Okotambola ku bongo te. Nazonga na Congo pardon. Ba Congo passe, nazonga fa Congo. Michou Mbembele, le bonheur est un choix. Waneza slogan na ye moko pona yango donc na ba vidéo na nyo satiaka le bonheur est un choix. Elle a choisi le bonheur. Et puis, Atara toujours aka le diamant du président. Eh oui, le diamant du président. Donc, ça fait 3 jours depuis qu'elle avait publié cette petite vidéo ici. À quoi il y a na mabele à Biden. Le président des États-Unis, mais on a vu que c'est John Biden. Hein? Je pense que c'est lui. Si ce n'est pas lui, écrivez-moi dans les commentaires. Alors, à Dallas, à ce séjourné, qu'on a moi Mikolo. Après arriver à Mams na Kinshasa, je crois, un mois de quitté, Michou a frappé fort. Yes. Donc, à ce séjourné, qu'on a quand on a la vidéo, on a liboso. À ce séjourné, qu'on a. Alors, tant au monde qui a été triste, Michou aux États-Unis, il a une comélie. Ils a cause il y a vidéo, tout le monde a liboso, on a Michou a publié qu'il y a un lobby na boutou. Bien qu'on le bina boutou à Tenae parce que elle est en train de se séjourner, elle a droit de vivre, elle a droit de vivre. Et à mon papa Fandi a publié vidéo nae, a publié photo nae pour on recevoir ça ba fan nae ils ala bon quoi kat on tourne sur ces là na voyage à tout voyagera na déjà on se plan na ka na voyage voilà. Alors côté ya Michou vidéo atika on a TikTok na ye. Atika on a TikTok pour na vérifier vidéo na Instagram ezate. Na yebite ceux qui biso ba congolais ba sala biso ndenge nini. Na vidéo oyo bomona oyo commentaire moi kitoko ezana ba komi eloko na lingaka bana sila bazwaka comportement ya ba na ye. Ba sala makambo na bango na silence et le résultat parle. Exactement. Personne ne s'attendait que Michou le Loalinga qui est aux États-Unis, mais à comme il est aux États-Unis, donc, mais si le fait que à comme les États-Unis, il bandit ce qu'au débat. Est-ce que quelqu'un a mon à Marana Mobile à battre? Na relevango sommet. Moutake na mbongo na yo top mana mbala battre. Michou ezamba liboso ta voyager parce que na zwe bino nano ma vidéo au botala oui mutu nyonso akoki na ye okende Dubaï et pour kende pe Dubaï yango on sepela il faut zapper na monde depuis boyeba Michou na réseaux sociaux Michou a créé un scandale ni o Michou a créé na ngwa yebi vie privée ya Michou na yebi vie privée ya Linda na yebi vie privée ya Alicias tant bazo cité bato wande bazaki mulongo sombo mura cité bato na ngwa citaki vie ya bana Mams a citaki te bozaki tant so mura lobby bato bazako kota pe bango pe ba lobby les gens parlaient non donc so bazaki pe indexé depuis Michou ya na réseaux sociaux boye sabiso dégâts nini o Michou a créé soupçon nino boki là déjà Michou soupçon pour créer les makambo akenda déjà Istanbul les en Europe ils en Europe Istanbul les en Europe il y a en Europe c'est Turquie il y a en Europe nani yo Bobo Manoka avant akende France le ndenge azo séjourner kuna avant donc no ba Istanbul angoti aki Istanbul a kuta ataki photo mo bo tala kuta hôtel comme dans hôtel ici là et tout Michou a bandi voyage l'hôtel o wana te akenda Dubaï 2 fois en 2020
2021 epai okende susu Istanbul peut-être passeport na ye koti damwa bavisa bavoyage baentrée sortie ameki mpe États-Unis bapesi eza na mutu moko boye aza koloba ke États-Unis eza le visa le plus facile na miniti oyo kutu Europe ekomi tellement difficile Europe ekomi mwa pasi kozwa visa ke États-Unis efungoli mpenza mwa baoption ebele siko na mutu avoyageaka deja ayebi ndenge nini akomanage budget na ye akende obeta tour na États-Unis e naza mpe wana te mpona okota na vie privé ya bato ya michu mpo nayebi yango mpe te make na ye azose séjourne na ye mais le genre de malbouche kaka ndenge bobandi bongo donc bino bosupporta te komona mutu azala na esengo il faut ezala kaka na mwa commentaire moko boye esalaka ya mabe non question na ngai ya liboso eza boye bato balobi o eza mobali ya bato oyo azofere voyager wana mpo ani mwasi ya mobali yango te ye moko abimi aya koloba soki emission obima mobali ya bato bino mpe bozwa mobali ya bato bobima mpe ne afere voyagera bino ti afere voyagera mpe bino ti mpo michu na vie na ye deja ya Kinshasa kuna bomonaki anniversaire oyo asalaki problème eza ke bozoyebela nde bato position te moni congolais alingaka ayebela opposition ayebela ke oza boye okotaki boye otournaki boye olekaki boye okurbaki boye ayebi yo de A ayebi yo de Z mais ntango bamona ke les gens ne te comprend pas bato bazocomprendre yo te tu vois luka bacréer lo mo mpo kaka basalir yo poto eza nango susu eloko ya kokamwa te ke soki moto ake poto bobandi kokamwa nzambe asali mpenza Kongo ngolu asali Kongo ngolu na sens nini bavisa oyo toza komona pasi na kala ekomi baoption wana ekomi nango kofungwama voyage ekomi eloko moko boye normal mais quand tu as l'argent parce que jamais ambassade opesa visa si tu n'as pas l'argent non ambassade opesa visa ka so oza na mbongo nde opesa visa etali ke garantie na yo yango aussi au voyage ndenge ye micho asa voyage na aza na crédibilité na ye ya bavoyage et tout et de deux ezamle bande kolobama awa ti kutu tel avoyageaka dernièrement kutu ntango sila azalaki na États-Unis awa ntango akatisi po azonga ngambo ya Europe koto oyo nasalaki video moko ya Caleb en pleine séance na ye ya tournage abandi akomisa Davina akenda ngai nakoma obetango lokwa descensé c'est tout baneige banani bovoyageaka et tout yango second nom de Dieu c'est le temps ya nango ka moment siko koto pe mam si ye moko kutu nani Aisha Koko avoyagea tongo akendaka Canada akendaka Europe donc Aisha Koko alemba mpe bavoyage yango sila mpe wana mpe akendaki abeti contour na ye très kitoko azongi tokela michu mpe akei ya michu ekoma problème mpona nini akende ake na voyage ya famille akendake na voyage soki nini akendake na voyage akei problème eza ke bomaîtriser nde vie ya bato te bozomaîtriser bavie ya bato te so bozomaîtriser omoni mutu so azomaîtriser vie na yo te abanda osala makambo moko boye dija kaka donc apousse yo obimisa me depuis mpe nayeba mpe michu boso omoni aposte mutu ata loboko ya mutu sempostaka ye moko modi moi-même matière eza te matière eza te bokozala mpe na option te michu soki esengi okanga foto moto moko akotiela bonheur yo moko déjà olobi ke le bonheur est un choix yo moko olobi ke le bonheur est un choix donc tu as choisi d'être le bonheur tu as choisi d'être heureux maman vis ta vie aussi longtemps que oza na eloko moko te ezopesa bato pasi scandale ocréer scandale te
depuis toyeba ona mam ça fait 3e année yango toyokela ona lelo mwa mabe te ocréa scandale te osala moko ya mabe te toyokela ona barumeur te toyokela ona réputation mabe te mama eloko balingi bacréer oyo mpo ntango okenda Istanbul pourka baloba bongo te pourka bakoma bongo te eza na bafane mosusu baza wana ko mpo bayeluka kaka kodiscrédite bato naboyi na nga koya na bacommentaire yango awa ndumba mobali ya bato naboyi na nga naboyi mais bonheur ya mutu toza na monde ya lelo ke monde ya lelo ya réseaux sociaux ekomi ke bonheur na yo kaka le fait kaka ke ozoseka lelo Barcelone nakota na lisolo yango susu mpo nasalaki yango video lobi nakota yango su lelo Barcelone abimi victime lelo akoma ti na baproblème na banini oyo babenga yango ni bapréfecture basocial na poto pourquoi parce que bonheur na ye kaka le fait kaka ke azalaki na esengo ntango akomi aosala balive aosepela na vie oyo nzambe apesi ye bato mosusu basepeli te oui alobaki peut-être adébordaki na maloba asalaki boye mais le fait kaka aza na bonheur non esengo kaka mutu amona o teke ozoseka amona o teke ozoseka donc so mutu amoni oka ozoseka c'est un problème donc ata koseka na nga mona kotiango su na réseau sociaux te parce que j'ai peur ya bato moko baza baaigri mitema mabe même ata ntango osila azali na poto ezali kaka boye akende poto ya mobali nde mutu abengisi ye toki mutu atindi ye akende poto ya mobali ya bato oyo aza na moko akofinanse aza omoi ye aza na mutu azofinanse eza na bato combien baata na bato baofinanse bango bavoyage te baza na bato combien baa na bato eza na bajeune fille combien baa na Kinshasa wana baza ata na mutu moko te azozwa charge il faut aza fille capable mama aza fille capable c'est un homme aussi capable parce que tata kuto fande obiki mwasi na nga eza na bafiancé ko pour Michou abali te jusque là officiellement tomona nanu Michou place abali te boto tiake aza fiancé na ye bon tokena na option no bobaki non likango bala bato oke tondimi tobiki oui eza bongo mais combien de mibala yango pe peut-être ya ba marié yango ba faire voyager ça bato te ataka na Dubaï après ba faire voyager ça bato te alors il faut arrêter mutako sepela na bonheur na ye calmement te a croquer yango a jouir yango te wala bosali bon point po Michou atika otina so ba vidéo biso to sala ba vidéo taso na moni Michou atielo na osala na ko publier na kotia eza esengo ngoni so ozosepela komona moninga mosusu avancé aévolue yo mpe nzambe mpe osalelo mpe bolamu mais to bato mosusu baza wana balingi motu mosusu avancé te balingi motu mosusu aévolue te bolingi kocontrôle boye bavie ya motu ntina suka matière eza te déjà nanu anniversaire oyo Michou asalaki oyo ya suka oyo balingaki batia lokola disconcordance entre Michou na Linda. Elle en avait eu marre na ba critique na bino. Oh alati mabe elamba eza kitoko te tala bato nde balataki tala basuki ndenge ezalaki ye kaka suki simple ye kaka boye sikoyo ekomi susu bobalukeli suka ya Michou non ntango Gatsby na Jérémy basasosiaki ki basala na bango babiloko na bango bobundisi Gatsby na Jérémy awa somo lelo ekomi équipe makasi lelo tomoni Michou et pas Kevin Sydney Jérémy nani Linda bango wana basangani nouvelle génération ezokende eza koévoluer pourquoi est-ce que so bino se contenta na olobela même bafan mpo likambo euti nango na bato ya théâtre te amoki eza bato bacréa bafaux compte et tout mais bafan mpe baza mpe kaka mite ya mabe soki oza fan ya mutu tel songolo pakala olingi komona mutu boye oyo aza mutu ya famille na yo te to fan na yo to acteur no to actrice no préféré te amona bolamu te non
Non, de plus en plus tokoma aigri tokoma mite ya mabe tozodeveloppe babilo moko boye ezala te. Michu so otie foto nga na ozwa na osala na nga analyse na okumisa eza esengo komona oki ko-enjoy. Nayebi ke Linda okende Alicias okende baobeta tour ezwi mams combien d'années po akenda po to bomwana après bomwana na ye wana ezwi ye combien d'années po abeta esu tour ndenge auti kosala tour du monde tokobenge mama tour du monde ezwi ye combien ezwi ye vraiment ezwi ye batemps mpenza mais asali yango kaka. Le second nom de Dieu c'est le temps eloko nyonso eza temps na temps eza na mutu moko boye ya monene boye alobaka ke to bo voyager avant oya koswana na nga zwa visa ya États-Unis beta nango tourne beta de tour zonge bosa ce n'est pas la magie. C'est-à-dire que eloko oyo ozolinga osanorgueillir nango obosana ke wana maîtrise nango te. Soki ezalaki ke yo nde moto ozala opesaka bato bavisa olinga banda kotelema ke motu boye soki aye boye na opesa ye visa te. Mais lokola yo te moto opesaka bato bavisa ekomi sikoyo okoswa peut-être eza nango kaka bino kaka bato ande bozokotaka na bafaux compte na ba parce que ngai nde naza boye soki moto wana nalingaki te na okota na page ne mpona ke olokani kuna. Soki moto wana nga nalingaka ye te nasepelaka na ye te nakokota na compte na ye ya TikTok to ya Facebook to ya Instagram mpona kende koluka nini kuna. Amoi ke ndenge ezala mo boye TikTok ekomi nango na makambo nango omona kaka epropose o video oyebi yo te me epropose yo. Non les diamants du président mérite le bonheur. Le bonheur est un choix. Michou Mbembele mérite le bonheur. Yes. Dina na bakenda ba États-Unis atomona dina na bakenda ba États-Unis. O eza nouvelle génération. Tant na poko ba ke mutu tele mutatinda dina na poto. Matière ezate. Bon maîtriser. Moi bien la chose que ça que Michou déjà à niveau à Kinikuna a vivre déjà bien. Azara déjà bien. A déjà na stabilité na ye asa déjà fille moko classe a fille moko déjà vivra bien à créer moi ba façon de moi vivre juste donc je dois être bien je suis classe c'est pas non question non ça théâtre il faut na za salité so non ça théâtre il faut na ya le quoi moi mon bola na ya bonga théâtre té aya déjà une fille très propre aya déjà une fille classe. Et à la batumsusu bapona bango théâtre parce que ça passion le quoi ba gachibi wana ba gachibi et puis Alicias ninga zana asala droit Alicias a hauteur aussi ça na droit donc théâtre ça la ngo peut-être passion na ya ça et la ligne na ça na théâtre na ça na monde théâtre mais ça peut-être té lo mo boy atia ngo te que ça des bases ozomona misusu pe misusu passe leki ndenge Fatou Miracle abeta lisolo na ye azaki tellement ba difficulté énorme na ndoko bande ko futela saise yaki wana amoni atalita na ya sepe na bi obando sa théâtre na olaxa yo ba Fatou Miracle za ba passe mte kota ba théâtre pasi mbato kwa ba Michou ndenge bazaki na bango selma ba dinana azaki na passe te. Anna a fille monte qui a souffert, non. Elle avait déjà sa vie, mais elle avait la passion de faire sa passion au salle théâtre. Passion au salle théâtre. Et puis tant qu'il y a les réseaux sociaux, aya na yete pour aya créer des dégâts. Oh, aya lingomba la poto matière ezate. Oh, ba la poto mo ba linga kiye. Oh, linga boy. Bozo bela mutu pour sote bozo mona elle est toujours bien, elle est toujours classe. Mais qui est derrière? Donc, pour mutu za la bien, za la toujours classe. Donc Michou nenga zana ko papa banga ko oza riche te. Que non atikeli bango richesse moko boye to mama na ko za business woman te to ba ndeko na ye ya mobali to ya basi ndenge botamili ba ko za la mbongo te batia na ba condition to ye moko ko za la business te to mobali moko boye aza pe marié te aza pe jeune garçon aza pe na business na ye to aza alingi pe Michou portier pa lespe da ko za foka za ka mobali ya bato
bato balobela bato boye bato batiaka limitation moko na bavie ya bato eza bato moko baza na bavision ya mikuse wana moto moko vision na eza tellement mokuse asali bino eloko te moninga tie na ye video na ye awe na bakongo malili eza wa eza normal même biso toa na Cape Town awe na Cape Town mpona bato babeta déjà tour na Afrique du Sud babaya na Cape Town il faut kotambola toujours na tricot mpe kozala mutation totale donc mo ezalaki makasi mbala moko emite mbala moko malili climat ya Cape Town emitaka lokwa problème soki neti outi Congo oye awa okokofanda te sans tricot okokofanda sans tricot te po eza malili c'est normal na moi kuna boye elle fait son expérience c'est normal qu'elle est en train de faire son expérience et tout si au monde au côté n'a pas jamais shooté maman ce qui peut papa ce qui peut maman pour besoin ya pe na ba vrai compte na binoté libala nani o michwa panza pas prévisate matière exacte bon le kande bo créer mo lo mo bo mezate Michou, bon séjour na mabele ya John Biden. Bon séjour. Boaka ba vidéo, boaka ba photo to kosela ngo analyse. Nzele se fonga maki mama e moko asani ataki don. Eza kutu ya koloba te. Eza kutu ya koloba te. Donc ka ndenge si la bandaki ko si la bandaki États-Unis, Europe. Bana ba bandi mamoko États-Unis. Sauf si déjà visa déjà les États-Unis. À Europe et boy, ceux qui France et boy, Belgique et paix, ceux Belgique et boy, France et paix, ça ainsi de suite. Donc l'Europe, ils ont essayé de monter que il y a qu'au bang à tourner de pour la banque, c'est parce que c'est fou déjà parce que déjà Istanbul les a déjà Europe. Mais tant que le baming qui est né Europe, bah mon ami Belgique, France, Allemagne, Londres, Suisse, déjà voyez plus un bah mon pays où on a et tout. Mais là déjà c'est fou c'est peu la boire ba vidéo boire ba photo kolanda ba insulte ba tuté ma ba insulte banda leloti ba comparer na Michuma na Linda mabe ba comparer Linda na yo mabe ba kende ko luka Linda atia mupanzi mabe ba le ba comparer bino ndeni bojua ka mabe lelo muninga kena asala ba anniversaire atambola na mutuka so omoni Michou azaka toujours classe bien maquillée kabelo tout elle est toujours bien balingi ba créer lo mususu matière ezate photo ezate loko ezate boko bundana na ba photo na ye boko bundana ba vidéo na ye aza ko sepela na mboka John Biden na malili bino bofande ya bozoka keto po muninga komikona soki poza fan mama yuza na fan vraiment uzia koloba makambo oyebi mutu na makolo te ngakutata moninga nganela shu ate eza nango bongo yo pe zwa ya yo te zwa ya yo moko ti zwa ya yo moko zikola ki preuve eza te kata kitoko te ezaka kitoko mpona biso on va tout apprécier po biso tozala ba aigri te neti nga boye nasepeli makasi oh Michou na États-Unis je suis vraiment très contente asepela la mutuka elle est bien et puis les États-Unis mutuka eza nango ya okamwa te mutuka eza nango ya okamwa te tellement basala lokwa système lokwa ya Europe te ki non métro train et tout neti awa pe ya mosusu mwa train et tout mutuka eza lokwa obligatoire quoi mutuka eza lomo ya okamwa te ki non po bijwa te mpime na mutuka po non namona ya pe grâce luzolo a publié qui en tout cas c'est plus les camarades naïe et tout abi est-ce que topé mais sous aux États-Unis et tout maman topé ma tête tia ba photo eza esengo nzela ya États-Unis e kangamite yo kei po fungola nzela bato mususu balanda ba sepela pe ndenge yo sepele natangi ba commentaire ezanga kaka te kaka ya koluka kaka konuire baninga kaka Michou a des victimes à Makambibele mais à qui parle a été Linda à qui parle a été Bolukaka boluka bo kota na ka ndenge vi ya mam c'est ça bien couvert bongo bango bazana ba très traité bango bazana ba très pembe na bango te
matière exate. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Michou, boaka ba vidéo toleka, panza ba photo toleka, enjoy, sala ba vidéo ba okaketo kitoko makasi, susi nana lilikam na motote, banda koloboya aka munene mwasi pembe mwasi mbinga mama, boma biso na elengi to sepela. Toza toujours kawana pona ko soutenir wa boy na ekotala makamno atala na ete bazolinga nde ba contrôler vie normal luka ba ebozana no sala kanini ndingo zo vivre ezo sala ki ba ka bien te mais quand ndingi yo za ko une fille vraiment très sage quand ndingo batela la vie privée na yo nzamba sunga pe sous sagesse ou batela vie privée no ezala toujours ka couvert kaka yango pe nande abengi vie privée. Ya le quoi te que oh bazo ba chance aux na ba camarades te ba vie la bango est exposé. Bisous to côté mbalasima. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.